Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Bukuyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana Kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi. Je dis là mouna balandini soya magazine ya KNB. Ils ont les maté copé Sabino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Tout fond l'édition na biso ya mokolo ya lelo na ordonnance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi a signé qu'il lobby pour la libération ya prisonniers politiques na cadre ya décrispation politique. Fait la promesse ya chef de l'État na discours na ye ya 100 jours. Tolanda élément. Magazine. Bon, impression nanga etaki mwana mboka to sepeli ndenge Frank Dongo abimi biso ba motaro nyonso tout to travaka andeur ya lingwala ya sendu to sepeli ndenge Frank Dongo abimi parce que ala moko ya biso asutuna biso pe ba motaro na kati ya Kinshasa to sepeli na ndenge ke président Félix apesi ordre que Frank Dongo abima to sepeli na ye to ko toujours derrière na ye la kaka na beaucoup ali de la 30 ans ngona mpona biso ba motaro. En tout cas, nous avons essayé de makasi pour la liberté du président Frank Diongo. Frank Diongo a mwana mboka asali makambo bien na mboko oyo. Ngala aza base. Mais tant que le président a libéré na ye awa selon volonté nanga pour tous les présidents que na na parti na ye azala libre asala mouvement na ye. Awa toza na tongo tant au moins to ebele boye to yepona président biso Frank Diongo to sepeli makasi na acte Félix Tshisekedi asala kipo abimisa bandeko na biso na prison mais lelo na tongo à 9h30 to ke oyamba na ni président biso Frank Diongo to yana ye awa na parti na ye. Alors alternance c'est salami na niveau ya sommet tant le président élu a prêté serment devant le cour constitutionnel, il devient le garant de la nation, le commandant suprême. Oh non, bazo utiliser bon yango. Oh ya lo bagé salami, siko ba lo banini. Ba lu kelo mso lo ba pona ngai. Et c'est mon makasi ponga na fani na ancien combattant, biso bena base ya Frank Diongo. Ti jour ba sala ba magwina on ba ya bazwae, to zalaka wana. Na osenga lelo ko bimala ye. Ake mbala moko ndakuta ete to bana na 10e. Bandeko ya MLP baza très satisfait déjà lelo na tongo bazalaki devant siège national na bango pona ko manifester sengo na bango na libération ya autorité morale na bango Frank Diongo. Tolanda reportage ya Dieu Mawe. Magazine. ezali combat oyo lelo soki abimi grâce na ye lelo nde élection salami donc bato nyonso bakendaka Saint-Sylvestre balelo bana négociation ya Saint-Sylvestre le 19 décembre biso tokobima mpo tobundisa Kabila na régime na ye ya lokuta alors que bango bayebaki déjà que il fallait bakanga Frank Diongo po bakosa makambo nyonso oyo balobaka wana bakosaka ngai moko naki présent ngai mo mpe na ali victime donc lelo mpona biso
tomoni ngo normal soko teli lelo bato basala kombo ba homme le plus célèbre na vie politique bakotaka prison tobangela yango nayambi yango na esengo makasi mpwete tobundi bitumba oyo lelo te bobandaki komona mikolo na Cour suprême de justice mpe bisika na bisika toakodefendre pendant 2 ans bitumba oyo ndeko Frank Diongo abundaki mpe baye kobomba ye na boloko 2 ans mobimba ndeko Félix Tshisekedi oyo abimaki président de la République abimi ayoki eza likambo ya mawa te kasi a reconnaître que Frank Diongo les grands combattants les leaders d'opinion abundaki penza pour la libération ya mboka ya Congo pour la changement démocratique soki lelo tokomi na changement démocratique na Congo mobimba ezali pote batu lokola ba Frank Diongo babundaki naza na joie moko très immense. Pourquoi très immense? Frank Diongo c'est un grand combattant. Naza na Frank Diongo depuis 99 outil lelo. En tout cas Frank Diongo après nanga ebele ma mentalité politique. Frank Diongo ceux qui le kanga na kati ya prison, Frank Diongo soit salut 2 ans et 3 mois et ça a pas mbatté. Puis ça a qui prisonnier personnel à monsieur Kabila. Kabila a accueilli Frank Diongo a libéré. Donc ils ont un message pour la population congolaise. On se comprend ndeko. Frank Diongo plusieurs fois batantaye, kobomaye, kokangaye et si mbaté pas l'état moïni. Tango balobi 99 jours. 100e jour ezaka mukolo moko. Président Félix na ebité. Yayo longonya. Yayo. Umela. En tout cas de sepela makasi tango président obima. Mbala moko akoma 10e heure. Akiti mbala moko na ndako ya papa na ye. Pe eloko oyo esalimi eza miracle tondima yango te. MLP to anesengo. Peuple congolais nyonso anesengo. Lelo oyo na ebisi oke biso kutu eza ya koloba te, je crois que caméra na yo moni ba moni que héros vivant zali muto ya bato. Moto akoti na kata prison asali eloko te abomi mutu te ayibi kesa leta te asali eloko moko ya mabe te mais bakondane ye batie ye kuna 2 ans na ndambu parce que aza ko défendre intérêt ya bana ya Congo. Yango biso lelo oyo tozali na esengo makasi pe okomona yango biso tokoloba te okomona que peuple congolais bango moko baza très mobilisé à cause du président national. Toujours na cadre ya libération ya ba prisonniers politiques na yango population ezangaki maloba te balobi baza très satisfait na acte au président de la République ya sali tolanda reportage ya Héritier Lukoji. Acte moko salitaire à cause ya libération au ba libérer ba prisonniers politiques parce que à cause ya ba opinion na bango et aujourd'hui nous avons au moins plusieurs personnes au baza na ba prison. Parce qu'à l'obaki likambo songolo pakala par rapport à mokonzi ya mboka et azalaki arrêté sans même être jugé. Donc ce qui va libérer Bango, c'est une bonne chose. Nous avons un nouveau président qui s'appelle Antoine Félix Tshisekedi et c'est lui qui est na commande ya makamunyo sanakati ya mboka oyo. Et ce qui ordonnance on est signé, ce n'est pas l'ancien président qui a signé l'ordonnance, c'est le nouveau président qui a signé l'ordonnance pour être non, Batoubaï va kozala libéré. À lire Makambu, tous kende Congo et kozala bien. Congo et kozala bien. À ce qui concerne même Bateau Bazoï pour l'ancien président, na limite na Makambu Suso Félix Rosala que Kabila a derrière Makambu wana. Il y a un likambo côté. Botika Vanda Kimia. Ce n'est pas que non, Kabila Salibo, non, il est le président ancien, c'est le cas qui est ici. Batika Eko, tout le monde a Eko, n'importe quoi pour nous, en tout cas, il aura bien tout le monde été. Dédé, nous sommes satisfaits, mais pas comme il faut. Nous avons une grâce présidentielle, nous avons bimi, tout le monde a payé, j'ai dit, nous avons bima, mais tout le monde a cabinet chef de l'État, le Bakike. Ma campagne de Jésus Sili, il y a quelques jours, c'est la ministre de la Justice a lelo, il a aussi sa macambara. Le quoi le président Lobaki ezali à la réconciliation mboka, pe pardon ko limbi sabatunions, tous on a posé sabatunions avant la table là solo là afin que mboka ce que ne liboso
même bato ya FCC, bato ya Cash, bato ya Lamuka, tous ensemble a fait que o asala ki mabe balimbisa en tout cas pour ça que mboka na biso kende toujours en avant. To lingi selo comme côté to sepeli mingi na geste président Sali pe a continuer ko sala afin que ya malamu ko zale bosoto. Sengi na bango nyonso bacha ba mai na bango na ba vino afin que Congo ekende liboso. Lamuka, Cash, FCC ba vanda ba sola d'une même table mboka ekende liboso. C'est logique. Quand Ngezalaki, il a dit, il a fait. Le président nous a promis et après 10 jours malgré des bébés qui belé, tout le monde a plus de 700 brognes sur Babimi. Vraiment, c'est encourageant. On a bloqué au chef de l'État, Sika, vraiment, tout le monde il a dit, il a fait. On ne sait pas, on ne sait pas par quel sentiment, il y a le Babongo. Donc, tous on a posté ça sur le Kana, tous on a calmé. C'était pour ne pas baisser la prisonnier. C'est intéressé ceux qui va y bango moudou pour ne pas prisonnier. Il ne faut pas que tu aies mes attentes à la Rabongo. Mais tu ne sais pas de mon Moussala et de Salima. La Katamboka. Cadre il y a eu de peste, M. Grégoire, analyste politique. Alobeli ba différentes suspensions au chef de l'État Outiko Pesa. Alobi Artuana ezo mema biso vers révolution. Tolanda reportage à Hérité Lukoji. Je demande à tous ces gens qui doutaient, c'est leur droit sûrement, mais ils doivent se repentir. Doivent se repentir. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit celui qui combat Félix ne comprend pas encore les enjeux. Félix est un don de Dieu que Dieu nous a donné, un don de Dieu que Dieu nous a offert gratuitement. Dieu n'a pas voulu finalement que les Congolais puissent tomber encore si bas dans des calculs de nombre de ces morts, dans le nombre de gens qui ont manifesté à gauche à droite et qui sont morts par balle. Et Dieu a pitié de nous. Il nous a donné cet homme divin, mais que les gens n'ont pas encore compris. Voilà, je demande à ceux qui parlaient n'importe quoi, qu'ils parlent encore. C'est un don de Dieu, un don que le Seigneur nous a donné. Nous devons respecter ce président. Il nous a été donné par Dieu. Et si nous ne comprenons pas, c'est-à-dire nous sommes encore des bébés. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui commencent à dire non, Kabila, il était bon, tout ça, n'importe quoi. J'ai pitié de mon président qui dirige un peuple qui n'a pas encore rien compris. J'ai vraiment pitié de mon président qui dirige un peuple qui veut à tout prix que dans la galère que nous avons endurée pendant des dizaines d'années, et que nous, aujourd'hui, pas juste pour un mois, que Félix puisse refaire tout directement. C'est impossible. Mais regarde ce qu'il fait quand même. C'est très important. Vous avez dit non, c'est Kabila qui le dirige. Comment est-ce que vous pouvez vouloir une chose et son contraire? Vous voulez la réconciliation, que nous soyons unis dans ces pays. Vous voulez finalement que les autres soient chassés. Qu'est-ce que vous voulez finalement en fait? On veut travailler pour le blanc ou bien on ne veut pas travailler, on veut travailler pour nous-mêmes? Vous voulez en même temps travailler pour le blanc, vous voulez en même temps ne pas travailler pour le blanc? Vous voulez quoi en fait les Congolais? Qu'est-ce que vous voulez? Je félicite le voyant héros, le combattant de la victoire, Félix Tshisekedi. Ndeko Douglas Tulenge, cadre ya UNC, ponaye à lobby président Félix Aza Pakebo, po akutaki RDC na kati ya libulu na misiki ya fumi musala oya kokaki kosala yango dans une année, asali yango dans un rien de temps. Tolanda reportage ya Dieu Maweji. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Comment on doit la faire qui comment on la mutu mettre Furin oh basala mabe mais pas la classe présidentielle c'est pas facile. On doit Kabila boya na kokisa bango. Même na bakor ya Senko na bakor ya Oya ndio Kabila batona avoir kokisa bango mais ndeko na biso chino mo président de la République animi ko signer ko tia linzaka pote batona babima ezali geste munene na kolasa na kati ya mboka pe na kati ya comité international no musala ezeko sama na kati ya pe na biso ba baza ko rêver ba ko mwa ke miseza ko sala matie etali bango ba moko misana na biso e ko pesa bango ba réponse en plus de cela comment ndenge à suspendre déjà on a tram ko samba tende ko samba to malama aza vrai muibi
akotisi bato na défense minene lokola soda onatra souffrance ekoti na mabota bato mabota na bango epanzani bafoyer papa akomi mosika mama akomi mosika bana bakomi bafaser ndenge asuspendre miti na bato na kati ya cité baza kosepela makasi na elongo ndeko ya OCPT mosusu auti kodetourne mbongo ebele bamagu ebele makasi na kati ya OCPT donc félicitation mokonzi ya mboka mosala kosalama na pesi elongonya makasi biso bayi peuple na ngambu ya kashi na baoyo bavote te tokosoutenir yo papa okende liboso même na gouvernement sika oyo koya soki oyebi mbongo ya l'état nasi l'état akolandela yo et puis 700 prisonniers oyo mokonzi ya mboka abimisi auti kobimisa na nzela ya monoko ya directeur cabinet na ye Vital Kamerhe abike bien abike non eza na miso oyo batikali tokozela ministre ya justice aya alésita mais soki ayeba kolanda dossier moto moko na moko bayeba po ete balibere bando nyonso bazonga bafami na bango vraiment eza esengo makasi peuple azojuge bino tobaki le peuple d'abord dans 100 jours oyo mise eza kosalama ndenge de Lumière du Malek osuspendre nzambe aza lokumu parce bato bazoboma mboka bandundu mokonzi moko aza kosalama kaka bando nyonso oyo bampani na bete bandundu moko na kufa bete yango moi kena vraiment félicitation mokonzi ya mboka ndenge osuspendre bango papa continue mosala langa bango nga aza kobenga ye toujours oza lokola pakebo otiki kabila atikelo charge monene maso pakebo emaka biloko ebele na kati ya masuwane nga na kobenga pakebo parce que omemi Afrique centrale na maboko na yo omemi RDC na maboko na yo mpe bazosala na kolezala malamu basalaka bato ebonga soda aétabli na droit na ye tokofélicite yo tokovote na 2023 ndeko na biso vraiment Chilomo na sepe makasi président de la République. masolo ya miliki mokonzi nango ezalaka kirigole oyo bato nyonso bayebi na yango Beltesco mpona kosepelisa baclient mpe mpona komema longue vie na baconsommateur ya kirigole abimisi miliki kitoko na nkombo ya kirigole full crème oyo eza instantanea to te yango na mai ebi otaka mbuma te tolanda reportage ya Hervé Lukoji. Magazine Beltesco toujours mpona kosunga baclient na ye aza na miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo yango baobenga yango full crème, c'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki ya kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati yango babenga yango Kerigol full crème, c'est-à-dire crème eza na kati. Eza miliki moko okosalela yango bayaourt, eza miliki moko okosalela yango biloko ebele na pâtisserie et ntango mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batiaka likolo mapa omona osomi na alimentation osomi lipa batie bamiliki likolo eza crémé yango wana qualité ya miliki Kerigol oyo eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli moto amela mpo na bokonomo ya nzoto na ye eza na bavitamine D eza na bavitamine ebele ezali na baprotéine ezali surtout na calcium surtout mpona bana mike oyo bazali kokola malamu te et surtout mpe mpona bato oyo baza na santé ya malamu te epe mpona bato oyo baza na bamalaise esengeli omela miliki babengi Kerigol full crème tolobi Kerigol full crème bamiliki mosusu ezalaka crémé te ezala nango kaka miliki instantané mais Kerigol ye aza na miliki na ye babengi Kerigol full crème yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso mpe pa badistributeur na ye yo toza na boutique yo toza na magasin leka na badistributeur ya Beltesco leka na magasin Beltesco osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Étudiants à IEC va manifester le 14 mars 2019 sur l'avenue de Libération ex-24 contre recteur Nabango. Suite à manque de connexion, puis recteur Azobo et Kozambongo Nabango. Pourtant bientôt, Bazo Banda examen. Tout le reportage est Héritier Lukoji. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino
Bouyoki te. Bukuyoka kaka. Longtemps to banda ko ya papa to futa bolingi te. J'ai fait 2 semaines à tambola kaka na mbongo na ngana sai. Oye o connexion zate bakati bozonga. Maintenant après 2 semaines ba yesu soke ba clôturer ba zo mbongo mutute. Et ça dit déjà 1 mois. 1 mois yango e. Et ça dit déjà 1 mois et 2 jours. Toyaka na ba frère na biso bakanga guichet ti lelo to futa kate. To comprendre que o eza gouvernement miibité toza na poste gouvernance bien parce que biso to ba nouveau élite ya lobby. Ba Félix Tshisekedi ya lobby eza biso. Na futa ba frère na nganga moko. Vous comprenez? Na ye le 12 février na futa o déjà retiré liste. Mbongo yango. O mon mbongo na ngasa. Bana na futa ba limité na futa. Ba le déjà retiré liste. Déjà banga. Na sala ki test na zi kombo na ngape bini. Mais ba boya na futa frère. Ba fongola biso to futa na posta otanga, to la posta otanga. Ba posta to na bakuluna ke to la posta otanga. Totanga, ba fongola ba to futa to tanga classe. Biso to na besoin classe. To na besoin classe, to na besoin te makamususu. To baboy to futa. Wana nini? Bapara na biso babeti 15 mois impayé. Bango mona nini na basi. To na posta to futa. Ale déjà mbanga na lobi nini? Kicha fongwami. Abeti biso ta matete biso mo solo ko bambua. Abengani biso, abito ko futa te. Ega ala tanda examen ko bana lundi. Lundi examen. Bali biso futa te. Amo tata ndenge nini baba? Bango yangoyo, bango yangoyo. Bango. Akene kabo na komanduma. Likambo moi yango to tambola kala bambonga ba frère na maboko balingi te to futa gishe mbongo to futa bazoboya déjà boy to futa bertame le 18 déjà banga futa bambongo bazoli ko la passe papa biso za fonctionnaire azoli ko moi 2 mois impayé 200 000 francs na to kembi apesi ya ko futa zo ko tanga si boy to ta bongo sala kindumba to tanga tellement que ko diriger mboka ezali na ba principe nango biso toko kota na makelele ya balabala te toko sala oyo mokonzi alobaki et biso toyebi ndenge nini mokonzi asalelaka yango ndo moni toza kopesa toujours la précision na ba population na biso toyebisaki bino le président a parlé en français. Il prendra des mesures dans 10 jours et après les 10 jours vous avez vu les effets. Il y a ma décision, il y a décision à président. Tellement qu'il a parlé en français dans ces pays makazi pour les alokola apesi sous cours mususu na ba ba binga ka ba docteur ba ne français za moi passe mokonzi asia lobaki alobi pe asaleli yango. Donc bonne chance na bande kona biso parce que c'est une grâce. Ils n'ont pas mérité ça mais na kombo kaka ya tata mokonzi parce qu'il y a zali moto ya vivaka na bato apesi bango yango mais to lengi to yebisa bango ke bakuti état de droit ce n'est pas de la blague. En tout cas ba peuple congolais nazo senga na bango chaque temps il faut passer la prière pour le président de la République parce que nano na mona muto ya boyete ba réalisation ya une année azo salango à moins de 30 jours. C'est inexplicable parce que mona qui appelle ça qui 100 jours mais les autres ont quelques dizaines d'années. D'ailleurs 100 jours est bandité parce que 100 jours il faut la compter dès la sortie du gouvernement. Mais il y a déjà cette anticipation. Au côté de la capitale Mobimba, il n'y a que des travaux qui se font. Donc, maman Nangaï, Naïbi qui est le Kotokobo, ça les a été. Déjà des crispations, ça va. Plus de 700 prisonniers à Zalibanda. Pour notre au total, reconstruction à Nzela. Je vous dis qu'il y a Nzela force. Je crois que comme presque à la fin, ça y est, n'en parlons même pas. Université, il y a un type là, un ministre, je m'évite de citer les noms. Achela qui biso Mosaka Nanzela, mais les lots pena Mosaka et limite au monde pena Donzele comme praticable comme il faut. Voilà les autorités qu'il faut à la place qu'il fallait. Na programme d'urgence ya 100 jours ya chef de l'État alobelaki bongo ba secteur rebelle na oyo etali infrastructure misala ezali déjà komonana na ba action na yango na OVD kasi po Kongo ekoma bijou banzela ekoma kitoko embouteillage esila mwana mboka sampo arapesi likanisi na ye si programme ya chef de l'État tolanda reportage ya Chako.
Ngai na programme oyo président de la République notre Josué na likanisi ya président de la République ngai na lingi mingi ba associé gouvernement chinois ezala Japon ezala Chine mais Chine atongi koleka Japon côté construction ezala banda ezana ba immeuble ya l'état oyo ezosenga ko réflexionner alors chinois donc un mois ezaibele na chinois na kotonga po azana ba tracteur oyo nanu tomoni nanu awa te mais ezali na catégorie nyonso banzela ye moko totonga banzela soki omoni banzela kuna okoloba ke oyo batongaki na ane nini mais na se na libulu na se libulu mpe banzela mpe donc soki ozokende na victoire okei nzela na victoire soki okende bandundu ase wana okei bandundu mais na ndenge ya malamu ba associé gouvernement chinois eza avantage ya biso bana mboka. Bozalaki ebele ya kolanda magazine ya lelo ekomi na suka bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à maman Thérèse Kiese. Kinshasa et l'équipe.